à plus de 18 000 kilomètres, Namboka Babengi Brésil. Motona Nzambe, biso toza na Congo, yo oza na Congo, motoza na Brésil. Brésil, Motona Nzambe, eleki Congo na population x2. Parce que nous, on avoisine les 110 millions d'habitants, mais Brésil, les en a 225 millions d'habitants. Motona Nzambe, pembeni ya Brésil, ozana ba Bolivie, ba Venezuela, ba Pérou, ba Colombie, mais moto atiki bamboka wana nyoso. Aye na continent ya Afrique. Mais le pays le plus proche même ya Brésil, Motona Nzambe, est à Cap-Vert. Mais à qui même pas na Cap-Vert wana. 18 km, 18 000. Motona tu Nicolo. Mais Mosali na yo nani na mokilio yo. Akoti mabondeli na bango il y a 5 jours. Motona Nzambe de Brésil là où il s'est trouvé, Kolo la Kissié kombo na yo. Abandi ba recherche Motona Nzambe motala la kalisusu te. Akoti internet. Abeti kombo na yo. Amoni Balobelier, fondateur, chef spirituel, sa grandeur. Oh. Dominé Bangote, Dominique. Motona Nzambe, heureusement, au Pesanzela, église bandana na Brésil. Baza na Brasilia, baza pe na Rio de Janeiro. Ndekwa koti contact akutani na basali ya Brésil. Basali ba yebisi makambo moni eza na niveau na biso soki mokete. Comme de Brésil à Luanda, eza ndeti na Lubumbashi ba vol les alaka hernios. Ndekwaye Angola. Akutani na Mosakoli Pito aza responsable Angola. Ba vandi en commission Angola ba yabisie makamboyo ezape na niveau na bisote. Il faut que nous mona mobandisi ye moko amen libota. Ndeko accélérer process azui ba visa, azui na délégation aye na Kinshasa. Quarta dia, Lendi, segunda-feira, estaremos juntos. Hoje acordou com uma outra gente. Mamãe. Tu ressembles ici devant toi, dans le monde entier. Voici tes élus. Papa Fungula Siko. Oh. Brésil va bien ici. L'accomplissement de la parole. J'ai tout dit. J'ai tout dit. Ce qui était caché. Révélé. J'ai tout dit. J'ai tout dit. Ce qui était caché. Révélé. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
l'éternel Dieu tout-puissant. La commise ancienne. Gloire à l'éternel Dieu tout-puissant. De la parole, ce qui te cache, Brésil, à mon mais directement le binon, si capé beaucoup de milliers, le binon, paya au Tarakakanga, Potokutana. Amona kana kola zo laksaye na makambo pele so kena ba jeune azomona makambo pele vis-à-vis na ngande wana bino mais afuta tike banda Brésil tia wa poka to mona na seconde na monina na jina mapoko na na drapeau Brésil pour église na Brésil nakendekena bajene na ngomba na zamba amoni kaka makambo ya liloba mpe aza mosali na nzambe mikolo atindi mpo tomona tokutana nde tomonani boye mais esengo eza makasi elakomisama. Ele fez até vigília, subiu até nas montanhas, tudo em que Deus lhe mostrou para com o profeta Conde, para com a igreja. É assim que ele saiu lá tão distante para vir nos ver. Que Deus seja sempre louvado pela missão em que Deus me incumbiu. Eu muito alegria por você, que Deus nos abençoe. Seja bem-vindo aqui em Kinshasa. Eu quero agradecer ao profeta Conde, ao que o Espírito Santo de Deus nos fortaleceu e há 1 ano e meio atrás Deus nos deu um sonho e o Senhor falava que do Congo viria um profeta ao Brasil para que pudéssemos nos ativar espiritualmente. Somos filhos dessa terra, somos afrodescendentes dessa nação, somos africanos e sabemos quando Sua Eminência o Profeta Conde Paulo Dominique visitar a nação do Brasil. Essa ativação espiritual virá para 200 milhões de afrodescendentes. Nós sabemos que Deus preparou esse momento. Em Nzambe do Profeta Conde é um Deus poderoso. Há uma canção que eu tentei aprender. Não sei se eu vou cantar direito, mas é o louvor que eu amo. Yokabiso mawa, yokabiso mawa, enkolo yesu, yokabiso mawa, kolo yesu, yokabiso mawa, koloe, yokabiso mawa. Témoignage. Motonanzamba lobi, koloazo témoigner même mesika ya ba séjour de mort. Mais na Brésil peut koloazo témoigner. Motonanzamba en guise de rappel,
Église Lobananzambe est au travers 4 continents. Jusque-là, dans l'Océanie, nous avons quotidien. Mais nous en Afrique, Amérique, Asie, Europe, 4 continents. Seulement Océanie, nous avons Nzambe, yemoko pena no apesi nzela te. Il y a kosenga basengi déjà. Na ba Australie mais ngonge kopesa ma yemoko kopesa nzela. Moto Nzambe brésilien azana biso. Aza mosali na Nzambe. Kombo nae Morera da Costa Acacio. Le révérend Morera da Costa Acacio. Moto na Nzambe ngana koloba te. Nalingi ye moko ndalo beza bongo te hein? Na minute azawana moto na Nzambe tunye alobi motema na ye on dirait miel kaka ndezo kweya miel kaka. Komona yo kaka. Nabenga le révérend Morera da Costa Acacio. Avec votre permission, sa grandeur. Amen, Libota. Pozo, na pesa na remerciement ndenge ndeko na biso amoni banda Brazil ko futa tike aye moko ti ko komba na bino elongo. Mais a privilégio moko monene. Eu ainda agradeço ver o nosso irmão deixar aquelas terras todas para chegar aqui para poder vir visitar a igreja, a palavra de Deus. Todos os irmãos em Cristo do siège aqui em Kinshasa vos receberão. E tem muita alegria para você. Tem muita alegria hoje em dia. Que Deus vos abençoe. Seja bem-vindo aqui em Kinshasa. Muito obrigado. Amen Libota. Wana, est-ce que Bogi Maramou Papa lobi na portugais? Na interprété en haut, hein? Waneza toute langue, tout peuple. Alors, le révérend peut donner l'essentiel de sa mission et le parcours, comment il est arrivé jusqu'à venir ici, devant l'église. Merci. Bonjour. Com a permissão de Sua Grandeza, Profeta Conde Paulo Dominique, eu coloco sobre os meus pés, agradecendo a Nzambe do Papa Profeta Dominique. Na autorização e a homem de Dieu, Profeta Conde Paulo Dominique, na remercier Libota Nyon surtout ao present. Eu vou resumir, porque quando estamos na presença do general de Deus, palavra nos falta, porque sabemos que a glória de Nzambe do profeta Conde nos conectou. Na coisa la breve, parce que to yebi que tango toza devant general ya Nzambe, bisoto koi kozala na malobati. Eu trabalho com a comunidade de imigrantes e refugiados africanos do Congo e de Angola e outros países do continente africano, onde eu estava fazendo um trabalho social e passei
em um local onde estava tendo o culto da igreja Ilomina Nzambi em São Paulo. Azalaki en plein service pour y azan chargé à ba œuvre sociale, ya ba réfugié, bangolais, na ba congolais, na ba pays mususi Afrique. Alors tango azosala activité wana, nanzela tango azakoleka nde epai amonaki peuple esangani bazako yemba, bazako loba orke eza église liloba na Nzambe. Conheci o pastor Nzenza e ele disse-me sobre o profeta Conde. Regressando para a província onde eu moro, 200 quilômetros de São Paulo, eu fui no Monte Orar, assistindo as pregações do profeta Conde no YouTube. Tangu azongi alukimwaya kutana na Mosakoli Nzeza, Mosakoli Egle oyazoka mamboka ya Brazil. Tango natunie na sololi na ye apesinga yano concerna église liloba na Nzambe. Na 218 km ya mboka epai ngai na vandi tina capital ya Rio de Janeiro, pardon, ya São Paulo, nde epai na ke kozonga na bimi pendant 5 jours pona kende kosambela. E pude experimentar de facto a grandeza do nosso pai, profeta Conde, em Polo Dominique. E foi aonde as minhas orações, juntamente com os irmãos de São Paulo, foi: precisamos ter esse homem de Deus no Brasil. Nde epai nkolo akwai kotali sangai ke nani mutu na Nzambe na makambo oiza concerna église pe elongo na mboka ya Brasil. Liguei para alguns amigos do governo para que pudesse também fazer chegar aos ministros, meus amigos, que eu viria para cá, para Kinshasa. Liguei para alguns amigos e disse: precisamos unir as forças para que eu possa ter o meu bilhete de voo, chegar em Angola e de Angola encontrar os servos de Deus e chegar até Kinshasa. E com a graça de Deus, a bondade e o amor do profeta Conde, aqui estou vendo essa igreja amada e querida. Nde na bengi ba relation nyonso epai esenga kina benga na bamambre ya gouvernement ya mboka ya Brazil pona basunga pona akoka kozwa billet na koma Angola na ndenge peti na yeko koma na mboka o ya Congo. Eu queria fazer uma declaração de carinho à sua grandeza, profeta Conde. Não sei falar Lingala, mas esse é um louvor que eu amo. Na yango pona bolingo ya profeta na boyambi o profeta yambi ngai Lingala na yebi koloba yangote niko yoka me na zape atana lo yembo moko awa. Yoka bisomawa, yoka bisomawa, ye kolo yeso, yoka bisomawa, koloe, yoka bisomawa, koloe, yoka bisomawa. Sua grandeza, profeta Conde, nós te amamos e queremos ver o Pai na nossa casa, que é a província de São Paulo e a República Federativa do Brasil. Profeta mutu na Nzambe, to sepeli na yo makasi, to lingaka yo mingi, posa na biso to mona yo na mboka ya biso kuna na Brasil. Muito obrigado por ser um general de Deus, um homem de amor. O meu coração te ama. Para mim é como um pai e eu sou como seu filho menor, aquele que o próprio Deus me conectou para ver a grandeza de Deus e os milagres de Deus visível nessa igreja. Merci encore une fois, prophète yo za ministre ya Nzambe, oza mokonzi munene, ngai nazamwa na epai na yo, na yango papa toza na yo, toza na posa na yo pe tolingi yo ya mingi. Igreja Liloba Nzambi, oiê!
Igreja Lilobe Nanzambi. Aleluia. Amém. Il va remettre le drapeau. Il va officiellement sa grandeur, le drapeau qui vient de vous être remis, c'est le drapeau officiel de la République brésilienne. Mais la particularité qu'a ces drapeaux, c'est l'unique drapeau au monde où la devise du pays est marquée sur les drapeaux. Et la devise, il y a Brésil, Motonanzambe, et ça, ordre et progrès. Il y a Ngomoni Bakomiwana, ordem et progresso. Ordem et progresso. Ça veut dire c'est l'ordre et le progrès. Donc, Oeza, Motonanzambe, Oza déjà la mokili mobimana maboko na yo. Ba pesio kaka yango. Alors, sa grandeur, je vais tout respectueusement inviter la distinguée Maman Safala de venir prendre la photo. Vraiment, on dirait deuxième scène. Parce que c'est quoi côté awa, namoni on dirait boli on a tâté c'est côté kat na bino. Eza grave. Boba comprendre l'église au tema wana bango. Boba otu ke église o ma wana bango tala. Bat ba uti mosika. Pe na l'état pe apesi misolo na transport na billet poya. Ba projet za belé pour encadrer na ba jeunesse ailoba. Mais comment kolo alungwe na mosika wana na lo sambo salaki na ndinga mon église. Mais boba na wana mboko yo ba lo ba église mabe. O kula lobaki mabota nyoso ba koya. Ba koya ko sambla liboso na. Donc ce que je c'est dire que na makanisi na ye mokote. Na makanisi ya de fois na autorité que nazala kuna. Mais ngande ko pe na bino ba invitation isopani. Siko to bando kende wap. To bandila wap na ba invitation nyo se sopani. Avec des séries d'invitation.
Angola, invitation. Brésil, invitation. Brazzaville, invitation. Surtout Bandawap. États-Unis, invitation. Canada, invitation. Surtout Bandawap. Mozambique, invitation. Gouvernement, Batabazo Benga. Autorité, Batabazo Benga. Oh, mais si tu banda, bino mo ponana. Na pour saper à voyager et c'est longwa na ndeko na bino. Suwe na ndeko na bino na vanda libela basali bakende. Mais so pe na keite na ba pays mingi moyete. Na ibite na mukila ngoto sa ndeni mutu moko tambula na bamboka nyonso. Donc est comme difficile. Si on t'a peut-être une semaine. Mais quand tambola si baye posa nde wana bino na ke bamboka bazamba na kote na se ya zamba munene na mwa fraîcheur wana matiti. Mais bamboko babongisa ikombi kolongwa posa. Mais bandimi pe partout. Bana besoin peut-être monana. C'est vrai que l'église musun lula to keina noté. Bata bazwa hésiter tant au kendeke le motoyer ah to zana choité on verra ce que ça va donner mais vraiment to zokemba pour na ba invitation comme trop alors to banda ko classer ou bino boni to bandela musika yo kanano 18,000 km 18,000 Europe a coûté ce que 8,000 pamba. Mais à 10 na 8. C'est compliqué. Tellement que l'on a commis ça. Il m'a écrit sur le Bongolo, vous recevrez muito alegria aujourd'hui. Que Dieu vous abençoe. Zamna biso ayebi de bolingo na désir na votre souffrement to quitter Brésil tiawa c'est pas facile. majestade de Deus em casa. Esengo ya mingi bona koyeba kukutana na onere ya igreja lilobana Nzambe na Kinshasa. Deus nos abençoe, profeta Conde. Nzambe apambola profeta Conde. Reverendo pastor Acácio Costa. Reverendo Acácio Costa. República Federativa do Brasil. Merci. Au nom de sa grandeur et profondeur, merci. Au nom de tous les fidèles. Encore une fois, aux équipes.
resteront pour nous comme une Bible. Que Dieu vous bénisse. Mas obrigado, nome do profeta, pela sua visita. E essas tuas palavras aí ficam com uma orelha para